Sali na babone nyonso ya Dasa Temo TV bozala branché si la bisalu na bino yewana botala boyoka ye. Esika mamsa azalaka tiaka toujours ambi. Donc les abakuko oye. Donc bozala zala wana bino moko nde bozomona mama na bino ye wana mama na bango pe mama na biso. La mère de Zabakuko, elle est là présente akendaki na vente ya décoration. Donc akendaki kosomba ba mwinda kitoko, ba mwinda ya bien pona ndaku na ye. Donc c'était bien passé si là en personne. Elle est là azopona pona ba mwinda na ye azaki ye mokote azaki accompagné na Aisha Okoko. Donc mam sisi la bisalu ye wana. Donc week-end na ye ezoleka kitoko ake na vente na ye ya kosomba ba kusande bozomona ya kosomba ba plateau ba mwinda na ye ya kitoko ezalaki penza kitoko makasi. Donc kitoko na elengi mams na biso si la bisalu l'impératrice mokonzi ya shani na ye moko yende la patron na shani na ye bino bangunya bazala basocie la patrona ya chaîne ya SB c'est si la bisalu Bekam Pomba Sen la patronne na chaîne na ye. Donc kimutema mabe atezo lobisa bino mais boyebi ke yende la patronne na chaîne na ye. Donc mère boss mère boss si la bisalu Bekam Pomba Sen. Hey! Nazo yebisa bino batu botalaki blocage te. Lelo eza samedi, lobe eza dimanche. Bino bato botalaki te bo consomaki blocage te. Hein? Les amis de Silabisalu, les abakouk de Silabisalu, le vrai abakouk bo kende mbangu na SB. Bo consommer blocage nde makambu. Donc nazo beta c'était blocage nde makambu. Et ko la musabe mémoire na biso ya ko yebisa biso ke makambu oto lobaka malobe zala na makase kenda pe kolona. Blocage nde makambu ba réalité ya ba famille belé za na ba poto eza na ba Congo wana blocage. Mais Nzambe na suka a de blocage. Donc blocage silaki. Bazaki débloqué à cause de Nzambe. Donc bozala wana bo s'abonner maximum na Dasa Temo TV. Boya ebele po awa tolobelaka 100% si la bisalu. Donc toya kaka po na to sepelisa. Solo de décoration. C'est un problème, beaucoup de problèmes. C'est grand. Et c'est mon de phase de théâtre, non? Ah, mon théâtre. Comment tu chantes elle fallait nous mettre des casaques au melon. Merci à vous. Ok. Mère, je peux tirer, mais mettre ma disons. Mettre ma disons, à chanter, mettre Yaza toujours dans l'ombre. Mettre ma disons, Yaza toujours dans l'ombre. Maman est sportive. Voilà. Mais que l'événement au Tambola. Yo comme une année. Alors là, tu as fait ça.